Veut dire que bana membre na ba chinois ba tika ba balaka na ba difficulté de fond balaka na mbongo te balaka na eloko te. Et puis obota raté. Donc yo na poto no sa mukanda sa nini ale oya okumisa Karine. Mais biso Karine Mokonzi ba bakumisa ke bala ba sans papier. N'importe quoi. Voilà 3 fois la baronne, faut pas respecter Karine. Et puis obota raté. Donc yo na poto no sa mukanda sa nini ale oya okumisa Karine. Mais biso Karine Mokonzi ba bakumisa ke bala ba sans papier. N'importe quoi. Voilà 3 fois la baronne, faut pas respecter Karine. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci bien fidèles internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier à travers votre chaîne Trace RDC News. Merci de continuer toujours de vous abonner massivement et pourquoi pas de partager nos vidéos. Donc, pour panza on pona tambouissa sango comme la paix banego musus obokoza la moi qui liba. Au micro, c'est toujours votre humble serviteur Alex Ngandou, mon Amoulouba, les Benjamin de la presse, Karanenge Tolobaka. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grand merci Nansambé. Pourquoi pas Nabino Benternote? Tout merci à toi. NL de Lix, Yabalé qui, maman Nadiland. Pourquoi pas bébé, merci. Merci à toi Myriam Kamasu qui mis à mort là où s'oppose le cœur de l'homme. Merci à toi mon vieux Papi Mwakana la carte qui gagne. Pourquoi pas toi ma sœur chérie José Mouabana depuis les États-Unis, Motemaya. Alain Moussoko, l'international Bio Teams, je te salue depuis quelque part. Je pense déjà à la bataille pour comprendre si j'ai pu inviter Owa Pinazanae. Donc, nous avons vraiment Beni Balikambi qui est derrière la caméra. À Fongolanga, vraiment invité Onazanae. Océan de la presse, bonjour. Voilà, bonjour Alexis Ngandou, bonjour aussi, et bonsoir Nabatutu, ça dépend Herba Hollanda, Bisso, monde entier. Réna Biretan, Océan, Macron, Cardinal, Fachi de la presse, Tozawana toujours, et puis Napesi Bambo Théâtre, na 3 fois la baronne, Karine Mokonzi, Maman Chikata de la presse, Maman O Aebi idéologie, Ndroussa, O Aebi Passia Rosalana Batu, Aebi Bamoma Toleka, Lango Bamarambe Belé, mais sinon, la minute, vraiment ça va, merci à Paola Schengen. Il y a mingi na ba pasteur o bazanga succès o bazanga nguya le roi ba denilesi le roi ainsi de suite mais il y a que o et denilesi ça la nina denilesi te et dingwe mo mambasala na ba wana talité mais que o et dingwe na Karine Mokonzi soki pe nenité ba tika ba obimana ne bani non ndeni pour Karine Mokonzi respectera ba papa baninga a respectaka papa et nani Karine Mokonzi déjà manquer respect. Topé maman et nani Karine Mokonzi déjà manqué respect. Karine Mokonzi azawana pour nabino nyo surtout a pe sabino ba soin bien makambo bien veut dire que kitoro makasi. Un grand merci à toi mon vieux Dadi Yakuza, pourquoi pas à toi Yannick Kayenga depuis Belgique qui nous suit. Merci à toi encore Aristote Kabassele, Patrick Kalala, Maître Chico Sengotima. Donc vous êtes tellement belle. Continuez toujours de vous abonner, vous partager vraiment l'émission Nabiso, vous panza yango pour épée Samuel Lengi, vous commentaire Nabino, donc bana membre réaction Nabino. Mais Rena Bir Mambolo bangana Luka Fenek. Ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi parce que Rena Bir Nazana dépend de la fertilité. Pour na bana mo ba mikie bana na bengani bango déjà ba charge ba défenseur ba chinois na bengani bango déjà. Cette fois-ci il y a une nouvelle équipe ya Karine Mokonzi to benga ma mikolo na combat ba américain donc ba américain donc veut dire que sentir asuka makasi ya monde grande puissance na armée na politique na marambutu boya na ngona vie grande puissance ces armes. Donc voilà, aujourd'hui la Rena Biro le bio bengani ba chinois bengani ba défenseur ba na membre ba autorité oye na pas Karine Mokonzi na ba américain ba rapporter les Karine Mokonzi nini asika parce que Karine Mokonzi a tu ko le kana ba étape moko to moni ya mambo ba mariage le kika bongo mibali ko kende ainsi de suite ce qu'on a ba américain et l'on il y a liboso fo ba keno ba américain yo mo talara ba nombre de vie au Karine Mokonzi comme non na YouTube ba tu ba comprendre ba si que zo uta. Il faut comprendre que grande puissance, États-Unis d'Amérique, Amérique et ça makam. Déjà tout changer d'avoir fonctionnement. Et puis États-Unis d'Engezawana to pesa Karine Mokonzi marambo tout. Veut dire que bana membre na ba chinois ba tika ba balarano na ba difficulté de fond balarano na mbongo te balarano ne lorote. Ba sale lorote ba kabarate ba kaba pété. Donc ba tika ba impression na papa mba wana. Ba na lokote
Yozolo Bamba Karine Mokonzo wana solo alipeka. Wana deote wana parfum te wana papier mouchoir te. Vous comprenez? C'est-à-dire que Rena Bir, mon héros le Bamba Karine, non faut à la boga, le roi Rena Bir, le roi Janvier, le roi Nyamakor. Vous comprenez? Faut à la boga, beauté. La beauté appelle l'argent. Et Jubé qui moutaze longi le quoi fundunti nunde quoi fundumoyo. Ah, fene qui mobali a nyovi. Sika kotangi sanga bakomba bana wana. Sika kotangi sanga bakomba bana wana na ko kipe bango te parce que héros yo ota montre te. Faut ta montre. Mon arena bi mon teinture na mon peau, mon couleur. Te montre ça na tiki montre na table pour na longola na bando sur la maboka avant lia. Avant to ça la no émission. Na banda ki olia okutinga na zolia na table. Na longoli montre pour na lia lens. Pour montre Rolex. Oyo bango tunde bazana batika lozala na ngote. Montre Rolex batika lozala na ngote. Donc so vidéo olia et la montre là s'il te plaît. Voilà Rena Bir Tozo qui est vraiment la souke émission na biso. Au lobby déjà que ba américain ben na mambo sika bon. Ni no ko lancer na message na ba américain, to na ba chinois pe. Message no ko pe ça ba. Na na message ba chinois te message à ba américain tout. O bozali monde entier, bozana pour nous soutenir Karine Mokonzi 3 fois la baronne. Toza wana, il faut ba chinois na ba na membre ba senga biso na nous pardon. Il faut basenga pardon pour tout limbisa bango. Parce que des zawana ba chinois na bana membre ba kozala mutakaliser dans 2 jours. Donc c'est-à-dire que ba OK na bango pièce contre pièce. Chinois ka ko telema. Le roi maman moko boyo ala non na nini, wana munoko solo. Tina caméra wana munoko solo. Yoku Karine mine silo na munoko. Et puis au beau t'as raté. Donc yon a poto non sa mukanda sa nini ale oya okumisa Karine. Baby so Karine Mokonzi ba kumisa ba la sans papier. N'importe quoi. Voilà 3 fois la baronne, faut pas respecter Karine. De maman chikata de la presse. Ba américain tout bas solide. Rena Bir Rosalana ba américain nous donc ti samedi prochain na niveau à Brazzaville. Non ça na Brazzaville. Te bon nga ponga na kende Brazza. Il essaie nga fonine. Nga pona kende Brazza, il faut accord politique. Il faut makambo salema. Il faut ministre ya nini oyo. Ministre ya communication, ministre ya réseau, ministre ya relations publiques. Ba fanda ba solola na ba ministre ya Brazza. Ponga Rena Bir ko koma na ngaka non na bicha da problème. Population zano ya kafu kotambola non atambola non papa mate. Ozo comprendre. Donc il faut na zala non na Brazza na sona ba américain. To sona ba américain par rapport. Na ndenga ivolambo. Te Rena Bir pour comprendre ba Amérique biso ta grande puissance. Biso ba américain to ate loko la bana wana bana membre ba chinois ba sala ba réunion na Sanzete ba mela gene. Biso to sala ka réunion ya ke to melande ba champagne puis ba champagne coûtera cher. Aujourd'hui ba champagne coûtera cher na monde. Champagne moko ezo coûter billet avion mutalongo États-Unis tikine. Donc c'est à dire que ba tika ba divacation wana. Donc c'est à dire que chinois oya ko fongola munoko na ye ayebage ana problème. D'ailleurs, ndenge zawa nazana 4 mitakala, bo excusez nga ya ba chinois. Bazo sala ekobo. Lisumu on nzamba lingaka te. Ozo comprendre? De marambo nzamba lingaka te. De bomoni ke bozo bo porter ba messal. Ba to lora ba biso ba Rena Bir to ma boko pembe. Osati ke mobali mobimba, ba biso ba Rena Bir. Na ebinzo to moi cité. Nanu na finga mutute. Veut dire que na se respectaka. Nanu finga mutute mo finga ba minoro solo. Te soki na lobi ke mutu aza munoro solo lo wa mbua uto bota sika. Ozo comprendre alem musiko mbua do ba tulora ba chinois wana. Tala tika. Na ebisa yo ba chinois la bano na forme mabe. Chinois na forme ali kwanga nzala. Aya pro yo bimi et puis ba la sa santé ba nzoto bien te. Yo déjà mona ba leka dane biso le bon nga na américain. Na leka na écran santé ba américain. Santé nga Rena Bir nazala ngo, il faut ça la 12 ans na Paris poko na santé nga na la nango. Ya ba santé ya GT.
ya basa nazawa nakendaka lufu nakendaka ba Congo na legi mutakendaka Italie. Donc c'est-à-dire que complexe fo longolango. Bo mataka avion ngape na mataka avion nakenda Kisangani. Donc d'autres complexes yate. Nazo biso vérité. Elle a va dédicace pas. Po bino balaka ba complexe muta matsa avion ke Paris. So ngana matsa avion na ke Kisangani. Yo monoko ba vanti ko matala mu pepe wana combien de nini na mu pepe. Ba dédicace to na suka. C'est-à-dire que makambu mususu fo longolaka do ba chinois. Na suka René Abi. Ngana zo bisayo na ndenga par rapport ba chinois wana nanu. Ba mususu boza soki na poto ba mususu boza soki na Mali. Bao bakenda poto na ndenga contribution matanga ba fente ya kufi asali accident na matadi batindele mbongo cotisation nde akangisa ke poto mususu ake poto lo wa koli to ebite soki okoma so ekoma te bakanga na ba Sénégal ba mususu na ba Mali ba mususu na ba nini na ba mboka wana bakoma koteka ba pétrole ba chinois yo tele moloba devant René Abi bono ba forma mabe Bobo tsaka no ba faux de thé na linga le likolo ba faux beauté. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que batika ba trafic. Voilà. Batika ba trafic, René Abi rie moko yeyo, beauté ba américain. Ya koloba trop ezate yo moko talara makambu par rapport dédicace d'être aussi. Dédicace César que no pesa dédicace na batambongo. Bato bana mbongo bana possibilité ya kogumba batu mususu achepe na kati ya poche lokola papier mouchoir. Ozo comprendre no bwaka batu lokola ba Paulo Ferri de Souza patron donc René Abi mutaye na ye. O mona batu lokola ba la patrona Paola Schengen kilo Londres moi son nzamba zuta kokela. Pendant une année nzamba silisi kokela meli ibikap forte. Michael yelanga mai nzamba leli mu Congo pass likolo kokela mwana mwasio na ebisa yo basi lokola ba Cornel ya Dusi Givenchy ya Tembe donc salon Cabral na kati ya Bandal donc salon VIP salon professionnel ato kota ki obota mana libandi soko koti kuna suke bota mimbala moko bana ba produit tout bataka na mutu et puis sans oublier maison na biso Cambistor na kati ya Bandal Cambistor lelo na kati ya Lubumbashi lelo Cambistor efongoli encore maison munene na niveau ya Afrique du Sud pona ko aider bande ko Afrique du Sud balata bilamba bien te il faut ba koma kolata bilamba ya bien et puis salon Cabral délégation ba utaki Italie na bato ba utaki Brésil ba yo kati ya sugi awa baza loger na Aurélis donc oso mona ke ba salon ezali au sala marambu nango donc merci beaucoup na bino tunga pe René Abi na lela bino fort. Merci. Voilà, merci à toi René Abiri. C'était là l'océan de la presse René Abiri. Comme vraiment la souki émission, le numéro est affiché. Bobenga pour na ba remarque ya ba suggestion na bino tout surtout na se wana ba commentaire na bino ne esala rabiso bien na bino wat bo fingara na bino wat bo encourager tolé la bino vraiment fort. Merci à toi Antitache Nathalie Ramazani Ramaker maman na Maëla depuis les États-Unis, je te salue. Merci à toi encore mon Vedadi Akuza. C'était là René Abiri au sein de la presse bino mobokinde to solo linaye donc le numéro est affiché là na sewana bobenga pona ba remarque ba suggestion puis commentaire na bino ndi ngona force na biso na bino bat bo finga na bat bo encourager bino vraiment to ya maranyo sera rapona ko sela bino musala malamu. Merci à toi Beni Balikambi qui assume la technique. Merci à toi encore Antitache Nathalie Ramazani Ramaker maman na Maëla depuis les États-Unis, je te salue. Merci à toi mon vieux Dadi Yakuza grande puissance Balobi grande puissance Dadi Yakuza ya Badadi mon vieux donc elle est vraiment ya trop, je te salue. Merci à toi encore Yuyu Kabouikou mon vieux na Bosani Yote JB Express Boza Telbe Belé l'ambassadeur Ange Mwamba tour du monde aïe bah bien avec toi on est bloqué la puissance respecte la puissance Costa Béton ba Costa les patrons de plus 33 Apache Moupe le millionnaire les boss Apache Moupe mon abatteur maman Lina donc je vous salue aussi mon vieux depuis quelque part donc mon général Amos Mifilo King Mister Temple Junior Balmous le big manager habité comme Kilnet na film bon continuez toujours qu'on s'abonner et de partager nos vidéos. Quant à moi je vous retrouve à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.